Bonjour la famille, bienvenue sur ma Solo Kimbang TV. Suivez-nous sur YouTube et tapez la Solo Kimbang TV.
Pungi. Msundi Tanlonga Lumonso Lubakala. Lumonso Lubakala Lubaluka kwa na mtimu Nolo. Sundi Tanlonga. Vunda vanafulu kondo vanikuka. Pungi ankuma manu. Sunsimuka, Tindu, Kandama, Ni, Mukunda Ntini. Tata Simoni Jimbangu Kiangani, Fuma Ndongo, Mfuma Dibundu, Bimvuka Bianzitusu, Bikuba Mene, Mukuvana Nkembo, Yenzitusu. Imu diao, Tata Mfuma Ndongo, Ukulombele, Wabakafule Watambula, Zitusu. Mpungi anzitu suka Tata Mfuma Ndongo, Fuma Dibundu. Kulula Moko. Minazia bendele vanafulukeno Nolo. Bimvuka Bianzitusu, Lubaluka Kulumonso, Nolo. Munkuba Manu Andia Tunanzitusu. Pungi. Papa.
nafasi yako. Kazi kubwa Papa Simon Kimbangu Kyang'ani anetupatia sisi wote, kwani wa baba yetu wa mama yetu walituatia kazi hii sisi wote tupate kuinyolosha kufika nayo pale peko Papa Simon Kimbangu Kyang'ani. Aina ziaka ni ukweli wa baba na wa mama. Tutengeneze neno hii, twende na ukweli, tujisafishe, tukwe propre kuroti na kumwili, kwani tupate kutengeneza mwili hii. Banasema kama damu ya Papa Diangenda ilimwangika depuis 1958, tukaona damu ikamwangika. Tuko kumbele ya baba mheshimiwa mkubwa wa Musicien Kimbangise weko napita kwa kufurahisha nkamba Yerusalemu. Tunaona klima ya mvula, tunaona arc-en-ciel mbili inatoka kwa kuonesha kilapo ile baba Mungu alifanyaka pale mvula ilinyeshaka, kama hawezi tena kupa watu kumvula. Tunaona wa Musicien Kimbangise weko napita kufurahisha nkamba Yerusalemu, damu ya baba Diangenda.
akilizuka bayomani bazongisi bafiche te na mesa ya commission bana banganga nzambe to tozongisa bafiche ya bakado na mesa ya commission bana banganga nzambe to tozongisa bafiche na mesa ya commission bazali kolanda tosengi na mama oyo abungisi mwana ya moke azali awa na tribune de presse azali kolenga na malili yaka koluka mwana na yo awa na tribune ya presse matondi mingi balinga mikati na kolo wana tomoni komite ya pika ya balingomba ya mwana oyo ekambemi na ye moko papa revera panzu ya solo lelo tozali komona bango baso bango wana kasi ezali bongo remise ya apo azali bongo kopesamela madrapo elema mpona kolakisa ye akomi président général ya MSSK ya solo tomokete mwa ntango elekaki azalaki azwa asime intérim azalaki président général à intérim kasi yango wana tosi komona bendele ya molemi liboso ya tata molimo mosantu nde biso banso tokobatela linyemia salelo na biso tonga seremoni ya drapo epai ya président général ya MSSK ye papa revera panzu solo ye asili bongo kozwa libaku ya kokitana na bokonzi bona solo biso baso tolandaki ndenge nini akomeli totikele ankumanu pili a nzulu kelelo amakesa mumvanilu abendele ya solo tomoni bongo papa vice-président azwi drapeau na maboko ya basurveya aki kopesa yango na tata molimo mosantu sika bo tata molimo mosantu ye azwi bendele apesi yango epai ya papa président général ye wana papa révélant lando solo papa na biso banda lelo amakesa ekomi na maboko na ye lokola mokonzi général MSSK benundi amakesa epesamelami ye na maboko ya tata molimo mosantu ye moko yango wana tomoni lolenge nini asimbeli yango présentation officielle ya comité général lelo ezali bongo remise ya drapeau remise officielle ya drapeau ya lingomba yango wana papa président général apesamelami yango na maboko ya tata molimo mosantu ye moko solo lelo mpona bokonzi ya lingomba ekozalaka bongo na posa volonté ya tata molimo mosantu ye moko tomonaki ete ngwende wana etikalaki bongo papa na biso azalaki azwa asime intérim banda lobi ezalaki bongo présentation officielle ezali kelelo mpungi amfokololo commandement ezali kopesama na ye papa kulula moko
beto babonso tufukama Singina bafuka il y a remise, il y a drapeau. Président général, Tokolanda Bongo, Malobana Bango. Et le belé pas président général. Nkumba tata mwana peli mosanto. Na sengi nzembo na faki. Solo koyemba dalmo ko bonde la balade atako liko ezali bongo mbula ezali ko enoka kasi bobangi ezali te Pied gauche. Pied gauche. Pied gauche. Gauche, sécurité de l'église qui manise. Papa Simon Kimbangu Kiangani, oye. Papa Simon Kimbangu Kiangani, oye. Papa Simon Kimbangu Kiangani, oye. Oye. Papa Simon Kimbangu Kiangani, Mwana Verena, Wazola, Wale Mizola. Onkumba tata mwana peli mosantu yawe nzambi na biso tata molimo santu biso bana na yo pona depuis na Palestine olakilaki biso ke tozala na yo elongo na kati ya Jerusalem ya solo yo nzambe okosaka te mbanso obongisa mpona biso yango nde ekokisamaka soko ntango ekoki mpona nini date ya lelo lobi ezalaki le 15 lelo le 16 novembre 2025 cérémonie oyo esalami eza na ntina monene ndenge olakilaki mwana na yo kuna ndenge tobebisaki olobaki mwana nasala lisusu nini salela leke na yo misoko tango kuki okosala mulende po tulungo mupanga na kingu na yo ya solo papa ndenge lobaki yango bana na yo bango yo lingomba mobimba ndenge tosangani awa maleli ya bana descendant ya Isaïe yo moko nzambi ndenge okanelaki yango olati pe pasi ya mutu mwindu 30 ans na prison basikota yo konyoka makino mokolo lelo mokilo yebi yo te papa me biso bana yo opona biso yo tosangani awa limbisa mabongo na biso okolanda kamwa parcours tobongisi na écriture sainte maloba ya basurveillant pona molulu ya boposi bendele epai ya président général na tata molimo santo na kombo ya tata mwana pe molimo santo tata nzambe nkolo yesu tata Simon Kimbangu Kiangani nzambe ya bakoko na biso mokonzi ekeke oyo biso basolda na yo ya mokili mobimba toye kofukama liboso na yo na mokolo mwa lelo le 15 novembre 2025 mokolo oyo kotikala libala na kati ya histoire ya mouvement na biso pe na lingomba mobimba pamba te na nsima ya kopona bakonzi ya sika oyo bakotambwisa mouvement na biso na mokili mobimba esepelisi yo nzambe na biso okoka kopesa bendele na président général ya mitano wuta 1960 pe kopesa ye bendele ya lingomba elembe elakisi ete na nzela ye opesi biso sécurité ya lingomba mobimba pe ya libota esanto ndenge ezalaki posa na bino wuta 1921 oyo bakoko na biso papa Fwani, papa Boasa, papa Luzizila, papa Ngangulu Victor, papa Ntala et papa Misando
basalaka elongo na yo na ntango ya kobotama mpo lingomba emonanaki na ye na nsima ya bato te. Kasi 1959 ti 1960 yo moko tata Simon Kimbangu Kyangani na nzoto ya tata Diangena Kutima Joseph talaki ete lokola lingomba esi emonanaki na miso ya bato mosala oyo pe esengeli emonana polele na bozongi ya nzoto na bozongi na banzoto na yo na mboka na yo na nkamba kouta Lubumbashi koleka Matadi mayo au mokolo mwa le 2 avril 1960 na mokolo mwango olakisaka makasi na yo na kati ya batata na biso oyo baponamaka na mosala ya bokengeli pe otalisaki bango nguya na yo ya bonzambe oyo emonaka polele elongo na yango nde na le 4 avril 1960 oponaka tata Mbote Philippe président général ya Yambo atambwisa mosala oyo elongo na bambuta mosusu ya tango wana tata na biso. Kasi kobanda na bambula 1992, 1993, 1994, biso bana tobandi kobongola mosala oyo. Kolongola oyo batata basalaki elongo na yo tata Yangenda. Tokomaki kobebisa mosala ndakisa. Batata babengaki lisanga oyo mouvement de la surveillance sociale kimbangiste. Biso tobongolaki yango eko mouvement de la surveillance kimbangiste. Oba nyonso ezali pasi. Ya parti koleka ezali ete biso bana tozali kokoba na kati ya mabe kowelana kotela na baposo ya bitabe kosalela na bamontage po baninga bakweya lelo lobi mosika tokotisi kowelana makasi na kati na biso yo lobaki na monoko na yo ete biso basurveillant tozali parmi ba mouvement oyo bazali kopesa yo pasi na bozangi boyokani makambo ebele eko nakala awa na Yerusalemu ezalaki soki moto alingi kobondela akotia mbongo to biloko na ye pembeni bazalaki na bobangi te moto moko te azalaka kosimba biloko ya moninga lelo oyo ekomi passe nakala surveillant azalaka moto oyo azalaka kokengela bandimi na esengo kasi lelo ekomi moto ya kotia mobulu na lingomba ndakisa na Kinshasa na l'an 2012 na tina ya basurveillant kowela bokonzi masasi ebetaka na centre d'accueil na nkamba bato bawelanaki po na bokonzi bitumba na kati ya mboka esantu tokotisi lokuta na masengeni ya mabe na kati ya lingomba makambo ebele papa ndenge toye kofukama awa yo oyebi nyonso tozangi kotosa yo tata Molimo Santo ba conseil direct cabinet pe bambuta ya lingomba makambo eleki mingi kutu na mobu euti koleka na tina ya kowela bokonzi bato bakomaki kosala bamatatoli ya mabe papa na kati na pasi oyo ekotaki oteyaki kino oye koloba bato totei baboyi kobongwana makambo oyo eningisaki lingomba nyonso wana papa elakisi ete tobebisi mingi tosengi nzembo na kora de dirigeant pamba te nzembo eza mabondeli mibale kora de dirigeant Bye.
mayele mabato masiliko suka ekolo yaka ekolo 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 yaka ekolo ekolo Bonjour la famille. bolingo noza monene na manso osalaka biso pesa biso papa bososoli ndenge mwana na yo Salomo asengaki po toyeba kokesinisa mabe na malamu wana totikali libele na kati ya cercle ndenge osengaka ntango nyonso po ete bokunzi na yo esunga mokili mobimba tozala na kimia na kombo tata mwana peli mosantu amen tosengi maloba ya Yawe na kombo tata mwana peli Pied gauche. Pied gauche. Na kombo tata mwana pe tata molimo santo. Oyo bonimela. Tosala mosala na solo. Pamba te mboka ya Yerusalemi bakengelaka yango partout tozali sika likambo tata nzambe ezali tobatela mpe bandimi toyokani tolingi susu baproblème te bongo mpe bongo te nde wana tozwa mapamboli nakanisa biso nyonso tosepeli biso nyonso toza na esengo nzambe soki asepeli tozwi nini ye voilà yango kaka tozalaki nango bosimba mokonzi mpe asimba bino na kombo ya tata mwana mpe tata molimo santo amen ole totondi malako ya nzambe na biso tika ete na pele mosanto na kombo tata mwana eli mosanto yawe nzambe na wande cérémonie ya remise ya drapeau ekongongo na suka atake mbulu ezalongo koloka babimisi bango nyonso bafandi bongo na se ya mbulu mpona kokontinue cérémonie ya remise ya drapeau solo
kulula moko tosamba uzola kose ye mwana tata mwanda vile tukutondele tata tose mwana tata mwanda vile la nzamu za mfumu wetu Yesu Kristo yelela bika wakalanga yetu tuka kwa yelevu se mwane mwanda velela. Amen. tukunda ntinu kulula moko Dionsuka Lwendaga mote kabude binyakira bendele bana fulukeno nolo